liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya maweja nangila na kombo ya akonga mongali. Bolimbisi muke tozaki na problème technique na niveau ya direction technique na biso kasi moi mwa lelo bomo mesano nde tolobaka ete mukolo mwa misatu ekoki koleka te sango elamu ya nzambe mpungutulendo ya mbanza velela ebanda kotambola na mabota nyonso ya loposo moyindo bisika bazwami na Japon, Londres, Chine, Canada, partout, toute étendue de la terre, plus ou moins 510 millions de kilomètres carrés. Asi mukolo mwa lelo si je nabiso ezali kolobela mambi matali otozo benga lokola la vision du monde pe tokosa la présentation des membres administratifs otozo tamboa na bango pour le moment pona kotombola misala ya mvulusi kimbangu oile bama ipolele te biso bakoko na tokotelema pe tokotelemisa bendele oyo ya bundelaki uta 1921 le 3 octobre pe na baboloko nyonso oyo atambolaki yambo to bandamanaka na biso ya mokolo lelo totomboli kombo na nzakomba likolo na nyonso pamba te alingaki ngana oyo yambo tozala batu ya lelo tina yango wana tozali oblige ya kokumisaka kombo na ye butu pe moi tina ete akabela biso mapamboli ya solo donc biso nzamba bakoko na biso topambolaka ete pamba te azali likolo na nyonso biso nde tosengaka mapamboli na biso ya butu pe moi pa na ye ndenge abandaki kokabela bakoko na biso butu pe moi. Tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya baindo mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza. Tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya baindo mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza. Kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe langu ya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe langu ya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Tala libota nweza konyokwa mamoindo poyo tikaki nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yo kozwa. Tala libota nweza konyokwa mamoindo poyo tikaki nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yo kozwa. Kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe langu ya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe langu ya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Analukaki yo na molili buji na maboko na monaki yote moye ngali na mangengenge natali na moni mobikisi nanga loku mwanani loku mwanzambe nzambe ya bakoko nzambe mozalisi matondwa nani matondwa nzambe nzambe ya kimbangu nzambe mozali tikatembela nzambe ya bakoko nzambe mozali nzambe ya bakoko nzambe atonda nangu ya ye nzambe mozalisi loku mwanani loku mwanzambe nzambe ya bakoko nzambe mozalisi loku mwanani loku mwanzambe nzambe ya kimbangu nzambe mozali tikatoyembela nzambe ya bakoko nzambe mozali nzambe ya bakoko nzambe atonda nangu ya ye nzambe mozalisi na ebandeli ya mokili liloba ezalaki nzambe lelo ekomi mikanda ngana lela Kongo
bato mokili baboyi koyoka kombo na Nzambe balandi ekeko ya Yesu mawa mingi nga naleli la 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 ye PV ya Kongo nga naleli la 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 ye PV ya Kongo Didi Janzambi moyo wachendelele wabankambwa beto kashidi wachendelele ngana lelio la 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 ye PV ya Kongo ngana leli la 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 ye PV ya Kongo Didi Janzambi moyo wachendelele wabakambwa beto kashidi wachendelele ngana lelio la 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 ye PV ya Kongo ngana leli la 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 ye PV ya Kongo bakoka baindo bangoma ya bakinzambe na minoko nyonso ya mboka Kongo kasi lelo oyo liloba Nzambe komi na mikanda bayuda nga nalela Kongo naleli la 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 ye PV ya Kongo nga naleli la 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 ye PV ya Kongo yo moindo Nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo Nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ejali wapi oyo moindo Nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo Nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ejali wapi awana se Nzambe alingaki yo atindi vuluzi kimbangu lelo ilaka ekoki ekiti na PV ya Kongo tokota salisusu nani na se yo moindo Nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo Nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya kimbangu solo lobiko na yo ejali wapi poso moindo zali kozela nini po yo zongela lelo Nzamba bakoko na yo poso moindo zali kozela nini po yo zongela solo Nzamba bakoko na yo lolenge moko na mikili misusu bango basambelaka Nzamba bakoko na bango mokili mobimba bayeba bakokwa baindo pona mokili mobimba peva Kongo ye na bilenge lobaki mpa vita pona mokili mobimba bwanyama ele ye na bilenge loba mangongele pona mokili mobimba soki tolingani tokomona nkembo ya Nzambe na nguya tolingana na komba bakoko ya baindo tolingana na komba bakoko ya baindo soki tolingani na komba kimpa vita tokomona nzela tolingana na komba bakoko ya baindo tolingana na komba bakoko ya baindo bana ya Kongo botuna kimbangu te ajali ye moko te atindaki bana na ye bamesa bamesaje bate
ya liloba ya Nzambe ya bakoko. Bana Europa botunaki mbangu te, ajali ye moko te, atindaki bana na ye bamesa, bamesage batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. Bana Masina botunaki mbangu te, ajali ye moko te, atindaki bana na ye bamesa, bamesage batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. Baindo banso botunaki mbangu te, ajali ye moko te, atindaki bana na ye bamesa, bamesage batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. PV ya Congo eye bilenge ya mbanza ya Congo, mangengenge matadi mayo mboka elaka. Bana Europa botunaki mbangu te, azali ye moko te, atindaki bana na ye bamesa, bamesage batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. PV ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo, mangengenge matadi mayo mboka elaka. Matadi mayo mboka elaka. Pangi avelela, songa lulendo betumba ndukaka kumatadi mayo kwenda tukwenda. Pangi avelela, songa lulendo betumba ndukaka kumatadi mayo kwenda tukwenda. Ndeko nanga koti kalate sala lolendo, biso mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma. Ndeko nanga koti kalate sala lolendo, biso mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma. Sokyo petwama, sokyo petwama, lakisa lolenga mobikisi. Sokyo ponama, sokyo ponama, lakisa lolenga mobikisi. Ndeko nanga koti kalate sala lolendo, biso mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma. Ndeko nanga koti kalate sala lolendo, biso mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma. Sokyo ponama, sokyo ponama, lakisa lolenga mobikisi. Sokyo ponama, sokyo ponama, lakisa lolenga mobikisi. Ndeko nanga koti kalate sala lolendo, biso mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma. Ndeko nanga koti kalate sala lolendo, biso mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma. Kilumbu kwiza peva Congo, banani bamona yo, bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza peva Congo, banani bamona yo, bandombe bamona yo. Ya ikembwa Nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Ya ikembwa Nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bana bilaka, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bankaka, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Ya ikembwa Nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Ya ikembwa Nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mangonge
belele banani bamona yo, bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bankaka banani bamona yo, solo bandombe bamona yo. Yaike mwanzambe kembo banani bamona yo, solo bandombe bamona yo. Yaike mwanzambe kembo banani bamona yo, solo bandombe bamona yo. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo, kilumbu kimosi kibeni sukula ntima. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo, kilumbu kimosi kibeni sukula ntima. Yange sukula mabanga mame, sukula mabanga mame, ailwe ngisi wa monao. Yange sukula mabanga mame, sukula mabanga mame, ailwe ngisi wa monao. Batoto mbangi muzulu mbangi, maoso matuvanga fumu nzambize imo. Bakaka babanzila nga mvuluzi kimbangu kakwiza ko, oh kwiza kaka kwiza sambu fulusu. Solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkumu. Onya shongo nyamolo ibanza nzambi mpungutulendo ya mbanza velela. Tobeleliyo na nzela ya bizibelimine kombi sekele ya mupepe ya kongwana. Etambola na etando ya mabele mokili mobimba, na tina kosiko la mokili mobimba pona manso ezonga ya sika lolenge nzakomba alingela kezala. Mvuluzi kimbangu solo tobeleliyo na kombo ya olenkumu nzakomba oya na mupepe ya peve ya Kongo. Pona kochumula lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso. Nzambi mpungutulendo ya mbanza velela tindaki yo pona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso minoko tangu mulai. Tobeleli yo mvuluzi kimbangu na lokito ya bambuta za bantu. Obimisa bokasi nyonso oyo bakoko elongo na nzakomba batondisaki na yo pona kokata singa ya boumbu oyo eumeli tango mulai. Lokito na yo eningisaki mokili mobimba. Pona kuzongisa biso elike ya mobimba ya bomoto bwa biso tobukisaki pona tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki. Mupepe na bino elata biso nzoto mobimba pona tokanga milimo nyonso ya mbindo. Tolongola maji pe manso oyo ezali kozongisa mokili sima. Topesi yo mvuluzi kimbangu matondo mingi na musala malamu osalaki ya kopesa biso nzela pona tokuta na bakoko bwa biso. Nzambe ya bakoko na biso otindaki mvuluzi kimbangu pona kolongola libota oyo kati na kotelengana. Pona biyano ya mikumba na biso emona. Pona tosepea na nzambe elongo. Lokumu na nzambe mpungutulendo ya mbanza velele elongo na bino bakoko bwa biso molakisa na banzeya na biso nyonso. Na mabota na biso, na misala na biso, na manso obo moto na biso ekolukaka kutupe moi. Pona totatola kombo na bino mbala ndenge bongiselaki biso bomoi ya tango molai. Pe ya kino suka te, mibu na mibu, mifiku na mifiku, sanza, poso, pe mikolo na mikolo. Mukolo ya lelo ezali mukolo ya bosolo. Mukolo oyo bino bolakisaki bokasi ya mvuluzi. Bikisa biso kati na bokono. Pe mikakatano ya lolenge nyonso. Lakisa ya solo ete oyaki pona kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela tango molai. Tobeleli kombo na yo mvuluzi kimbangu kombo na nguya nyonso. Pamba te oponamaki pe otindamaki na bokasi nyonso na nzakomba. Balola nyonso ya mokili mobimba ndenge olakaki na nsilulu nao. Na musala munene oyo bakoko bwa biso bapesaki kati na yo. Olobaki yango pelele ete eleko na biso ekoleka te nyonso ekobongwana ya sika. Mvuluzi kimbangu solo olobaki okotondisa biso na nyonso pona tokokisa mokano ya maloba na bino pona mokili mobimba elata langi ya sika.
fongola misu na biso pona tolongola bosoto nyonso ezipi mokili na nse ya mabele pe bipai biso pona tokangola mokili mobimba. Bolobaki yango pelele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso oyo tobungisaki. Ekotelengana te kasi ekokokisala biso mokano na nzakomba. Tobeleli mupepe ya peve ya Kongo ezongisela biso boyebi pona tososola mokili malamu pe toyeba ntina nini nzakomba apesaki biso mokili mobimba. Pasi na bino ezali bisengo na biso bakitaye na bino pona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala oyo nzakomba apesaka kati na bino bakoko bwa biso. Topesi nzakomba matondo mingi lolenge akelaki bino bakoko bwa biso pona bokabela biso likabo ya bisengo ya libela na libela. Tosengi bokasi na moi etumba biyema, bokasi na sanza ezongisela biso mobimba ya bolingo ya ebandeli ya mokili. Bokasi ya minzoto efongola biso misu pona tomona musika. Bokasi ya mabele elamusa makanisi na biso pona toyeba ntina oyo toyela kosala kati na mokili pona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba. Kombo na bino ekumisama solo na mabota na biso pe bokokisa biso manso o bolobaki pamba te bonyokwamaki pona biso tobikisa masolo. Bonyokwamaki pona kokausa pinzoli ya mabota nyonso loposo moyindo pamba te tonyokwami ntango molai. Bakangi biso singa na kingo batie biso fongolo monoko bapanzi biso bipai na bipai lelo oyo tokomi kotelengana na mokili mobimba. Bakaboli bolingo oyo nzambe mpungutule nzamba nzabelela abandaki nango na bino bakoko na biso moi mwa lelo oyo biso tobotami na lotomo wana pona kozongisa bondeko mwa sika na elonga oyo elakisamaki uta etando lutendele. Nzambe mpungutule nzamba nzabelela alakaki kati na bino bakoko na biso ete akozala na biso loposo moyindo butu pe moi pe akotika biso te na nzoto pe na molimo. Kombo na ekumisama likolo na nyonso elongo na bino bato ya yambo oyo bopesi biso manaka mwa sika pona tososola tina ya bolamu ya bomoto na biso etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba totondo lisusu pona nzakomba elongo na bakoko bwa biso banso pe mvuluzi kimbangu. Totondo pona biso mwa bilenga nkoto mibale pe baye o bakoyingela sima na biso pona kokoba yenda esika biso tokosukela. Ezali esengo mingi ndenge tokutani susu mokolo mwa lelo bomo mesano pamba te tolobaka ete mokolo ya mercredi ezali na continuité de continuité donc esukaka te après ko kipulu mercredi bando travailler kaka après oza continuité mercredi bando travailler kaka ndenge bomoni lelo oyo koma ngele mutafongolaki makambo etali mercredi lelo ya zate na corps physique toza en continuité ndenga lobake après mangongele botala bamisu bangwana seke tozaka na procédure ya bakitani na bakitani ya bakoko. Donc après biso bana biso ba osa continuité mais ba otambola na ordre ya leko ozo la logique des affaires ya fonctionnement liloba nzambe pona libote loposo moyindo nyonso tu ekangola pamba te binzambi oyo eutaki na Europa o lelo bazobenga ba chrétien toloba déjà que bazali babola bazoya nde ko exploiter l'homme noir na makambo etali mabonza nzoka nde nzambe bakabelaka embongo te. So ba pasteur bazodiemela bazoloba ke Bible lobi l'or et argent appartient à lui et sengeli ba comprendre que or et argent au Bible ezolobela mbongo monnaie te ka ezolobela matière première. Mais so hotel le ba pasteur ebele ba yebi makambo or te ba yebi puissance or azana ngote salaka nini ba yebi te. Mais mundela yebi puissance or yango ezosalela nango ba chaînette otsa biloko ebele bakona biso pe basaka ba chaînette ba or basaka ba chaînette ba argent basaka ba câble ya ba cuivre ya ba étain ya ba jarnion souda makambo tout au vivre lelo bakoko déjà basalaka yango siko ba mindele to ba na colonisation bakangaki ba savant wana pe ba memaki ba biloko wana nyonso tout lelo na ba bilamba o bakoko basalaka ba mindele ba bomba ngona ba musée bakoma otala ba forme
so batali forme bapesi titre na bango Gianni Versace bazwi coupe wana petit tailleur moko boye asali yango na forme o bakoko basali la kasko yo loko ozomona forme na ote ya source bango nde mutu bazo ko évoluer na yango ayosko okomi kolula Gianni Versace mingi mais ozoluka te ndenge nini oko sauvegarder mobimba ya bomoto nao parce que chaque peuple azo ko se défendre vis-à-vis ya ba nation du monde. Amérique ayebani à Amérique, France ayebani à France par rapport ya makambo ça malgré ça démagogie mais africain nanu akoti na exercice mon côté ya de otobenga lokola ya kobimisa bomo ina kati na kidi bato na buzoba po asala siko makambo oyo nzambe atindelaki. Parce que tu vois déjà que morale coloniale et qui ko dévier pensée de l'homme noir, yango le loto zo telengana, ils aba konjo bazan kata politique, baza toujours ba petit esclave parce que pensée na bango ils a dévié. Le lo bazo luka bacha kimia na est ya Congo, mais to lo ba déjà que makambo wana tangu ba colonisateur européen ba tambo ki na niveau ya est ya Congo pona ko chabandelo. Félix Tshisekedi azalaka te. Moïse Katumbi azalaka te. Jean-Pierre Mbemba azalaka te, Vita Kamera azalaka te. Oh tozo benga Joseph Kabila azalaka te, Laurent Désiré Kabila azalaka te. Ça veut dire toloba ngo chaque fois que na 1884 ezalaki na ba Belge bakotaka na o tozo benga lokola kotwa est na biso ya Congo, to pesa exemple lokola commandant les Marinel. To pesa exemple lokola commandant Bia. Azali mutu ya premier régiment de ligne. Atambola yemo atambola na commandant Milzi na Emile Franki pe atambola na géologue moko o abande kopesa ba titre des informations ainsi qu'à provenance ba matière première zouta ba bengi monsieur Gilles Cornet. Expliquant déjà mais tangu bazwa ki occupation territoriale ya ko exploiter ba mboka na biso erwa biso tozali esclave. Tokomona que en 1884, Alexandre Delcomine azalaki commissaire ya district à Kassai. Et monsieur Alexandre Delcomine, ye mutu abimisaki mibeko ke mutu nyonso akomela bangi to pe chanvre il faut okangaye, ale ba dénigrer chanvre. Nzoka bakoko bazali na ba utilité belé pour celle la chambre. La chambre esalamanga te pour bat ba mela. Na boko na biso bato bando la chanvre bazalaki batu oyo bande ko saba misala lili comme forgeron comme bato ba pêche bato zamba butu chasseur pe batu ndenge na ndenge ezalaki ça dépend ya ba domaine mais ça ezalaki na péché moroté o lelo bible ezoloba ke o mutu so ameli bangi asali sumu mais batu o bazoboma masumu na bango ezoyebana te. Oh le Bible ezoloba ke non la salaire du péché c'est la mort mais tozo mona mwana botami lelo akufi ba pasteur bazoko se justifier te na liwa ya bana o bazobotama abotami ka lelo asaline masumu te asaline mabete mais akufi. Ça veut dire bo yekola ki malamu te esengeli toko tsamna na recyclage poto bo mabino moral colonial. Anto bi que en 1884 tant Alexandre Delcomine un belge azoko tia mibeko pona ba commune nyonso tozobenga lelo commissariat ezaka ye Alexandre wana parce que na bamboka msuba benga commissariat koto na bamboka msuba siat nyonso wana eza ba commissariat boskolo kwa eza ba commissariat commune bana biso na ko ba commune na commune na Lemba na la police ezaka kuna eza ya monsieur Alexandre Delcomine. Même si batie ba policier ba tumwindu, même si batie ba soldat ba tumwindu place wana. Mais ba vivre na loi oyo Alexandre Delcomine asalaki. Siko Félix obongisa ndeni. Nyondo loba ke poto bongisa makambo ya mboka esengeli to kena na matadi mayo. Poto chasser ba force rebelle nyonso o bazoko tia tripotage. Na niveau ya est to régler sikoyo mondelo ya solo parce que avant 1960 Rwanda na Congo Kinshasa frontière ezaki ya mabele. Mais le roi ba mindele ba yaki basali envahissement ba remplacer ba peuple o bazaki triqué to cloné pour na ba yako tia trouble toujours na est ya Congo pe ba kotisi susu ke 54 na batu mwindu mususu pour na ko créer toujours ndenge o ba banda ko exploiter les biso na ba forme nyos. C'est que ba désordre to na est to lobi ke Koko Chilombo soki yozo kene na confiance et pas ba Monesco
okobimisa mbongo ebele ya mboka osalelo omote ti peuple a chassé yo. Parce que na minute d'abord on dit otala yo, le peuple d'abord, mais osali na elo omote pour na peuple. Parce que nanu osali programme à peuple été, mais Congo sika o biso communauté internationale bantu to yenango, to yeko sala programme ya peuple par rapport ya revenu ya matière première nyos otozanango, to pe ya tous les bien-être. Il faut moi na Congo azo salaire. Faut moi en Afrique azo salaire. Wala vouloir ou pas biso na bino to vanda mesa moko, to cha makambo liko na mesa. To bino wa ba to mibeko biso pe to ba to mibeko. Mais mibeko bino botambo na ngo za mibeko ya colonisation. Il faut déposer un gros ça sur comme ibé qu'on a bino moko pour équilibrer bino tâches. Il y a gouvernance au besoin même. Mais ceux qui bino kangami kana ibé ko la colonisation et ben donc pénaliser bino et pour la petite esclave, vous êtes là uniquement pour développer l'Europe. Et bino mo pe vous en a pas difficulté ti qui vous condamner ici là ba tu peux reconnaître que bino parce que mon conduit vous a reconnu et ça oyo akokanisa peuple nae. Mais tout le monde, pour eux, côté la sur le système de démagogie, pour na kotiaka peuple toujours na trouble. Surtout le bel makambo état de droit liboso et banana na spiritualité, il faut batna batwa c'est la spiritualité na bango. Ya onde to bengi état de droit. Parce que tout le monde a que ba mon français belé batwa bazolo banaka ta Congo to pe na Afrique, bazo comprendre na ba sens yo bazolo ba makambo wana te. Ba changement de mentalité, mais changement de mentalité yo zolinga susu o copier mundele et aussi mbate parce que ya tchaka ba budget pour na kolandela encadrement ya société na mais yo zo tchaka ba budget te bino ba budget zaka ya ba voyage na bozali prise en charge ya bon mo ya tout le peuple congolais te to peuple africain ya musko tobi ke kibo konja sikezo ya nzambi mpungutule ndo madza velela o mvuluski mbanga lobaki ete ekoya ko chama kambuli kolo na mesa pona équilibre ya moto ya batu mwindu nyonso tu eyeba na poisa ilo ba nzambe bomo aseko kwa bakoko na biso etika la seko lelo tozolobela makambo etali vision du monde na vision du monde tolobi ezali kolanda biso lolenge kani bakoko na bakaniselaki mokili oyo nde tobenga vision du monde vision yo zaka nango mpona mokili so yo zaka na vision ke ote nazwaka visa nakende poto wana okomi na déviation à penser parce que ozwi penser ya européen na koti na colonisation alakisi oyo ke poto kandi mute ezalaka danger alakisi oyo ke États-Unis kaka mute ezalaka danger alakisi oyo ke Suisse mute ezalaka danger alakisi oyo Londres kaka mute ezalaka danger nani osala Congo pe za danger ezaka biso moko yango moni na sima ya pasi ozoya pona kozanga koyoka baboti na biso ya commencement barrière pensée barrière ancêtre o ya commencement na biso de l'homme noir ça veut dire toko tout en même na ba vitesse otozo ke nango comme génération ezaki génération moko ya promesse et kotambola pona ba préparer biso par rapport ya ta d'esprit vis-à-vis à bitumba mon réseau c'est absolument bosso to loba ke to ko bundana ba européenne pour nato se libérer donc makambo to loba ke to ko bundana ba européenne na ba président nyonso Afrique bazana na kati ya bitumba o ba ko bunda parce que to buzo ba na mango aussi là ba comprendre que ah donc makambo tout bando ko sala bando simba te parce que ba européenne ndem to ba tshaka biso bulu yeke ba ko ya koto ba bimisi rebelle na ngambo est ba ko mo négocier ce ko rebelle na yo mbongo kombe bazozwa asiko banda makambo ba trouble na est à Congo mboka nzela ya malonge ezate peuple azo vivre na poubelle azo ko absorber ba otozo ko benga lokwa ba oxygène o ezali na biloko malamu te biloko eko détruire le sous-soupe et ko pesa courte vie dans ce que biso de ça contre parce que to moni ba grand docteur bazali kuna mais bazo ko refonga mbanga na bango te parce que baza ba petit esclave. Parce que bazo travailler toujours pour élever ba domaine au mindele ba pesa ki ba de façon budget et kende na évolution ya Europe mais abiso sko tozo luka l'évolution de l'Afrique comment to ko évoluer Afrique comment peut-on nous développer l'Afrique donc to développer Afrique ce qui tozui notre propre programme to tchango likolo na mesa sur le plan ya enseignement to lakisi programme ni o ba koko ba pesi biso parce que na kati ya cahier de charge et ko bimisela la biso matière topé mateya oto bandokoye kola na spiritualité na mateya mususu oyo ko kesikoyo na ba école par rapport ya cycle d'orientation pour na encadrer siko mutu na domaine oyo azana yango abimela yango savant
Et tout cela est causal en favori, il y a définition, il y a détermination, il y a matière première. Il y a un peu de enseigner. Ah, tu es sous Namakamaki qui dit bah Yézouté parce que Yézouté déjà que Azali un dessin animé. Ada Ngouyate. Bah tout bah tu as quel est le kuna bon soit na pour rien parce que banda beaucoup misa Yézouté le oyo abiksi Congo te. Bolobaga multiplier ya mapa mais surtout tout une boulangerie comme na ngoni boye éviter. Ça veut dire boza ba petit esclave masolo abatu bino bokangami nango boko mosela ngo ba débat mboke ko bongate soki bozo di mbela na masolo ya batu. To boma masolo wana nyonso tu to longola ba institution nyonso oya ki lokwa catholique. Les institutions étrangères congolais ko zala chrétienté. Institution musulman. Les institutions il y a très très baboma ba ko na biso parce que kuna bazolinga bali ya biso prophète Mohamed azali dernier prophète selon nzambe na bango ala mais biso nzambe na biso ko ne ala te biso nzambe na biso ko ne Elohim te nzambe na biso ko ne Jehova te biso nzambe na biso ko ne nzambi mpungutule ndamba nzambe ya ça veut dire bat na bat botambo asiko na mibeko to pe principe na caractère ya nzambe na bango malgré nzamba za moko pour tous les peuples du monde mais ba principe na ba caractère sikonde mtu e ko kabola biso nde sika mutu mwindu nyonso tu akobima na boumbu wana ba zabolo to bengi ba chrétien pe ba musulman na ba religion ndenge na ndenge oyo e ingelaki na kata mboka po na ko tia biso na kizunguzungu de façon to kota na distraction to landela matière première te to landela ndenge to kubongisa mboka te to bandande siko ko bimisa ba énergie na biso pona ko développer kilokoso na bango parce que catholique ayeli ba na Congo développement te ayena bikeko alakisi bino pratiquement boye bofuka meleke komo batia na croix ya mulai komo na Yezu oyebi ete yo yokaika masolo meleko zwaka fimbu na kala ekota yo etikala buzo bande yangwana esika siko tolobike fimbu akekele ekobetama pona kosokola bongo ya mutu mwindu nyonso tu ayeba objectif ya misala nini oyo ye ayaki kosala na kati ya mokili. Dans la matière na biso lelo vision du monde tobi ezali lolenge o bakoko na biso bakanisele mokili o bakoko baloba te ke fin du monde kozala preuve ane ke bamindele baye na bible babeti Sodome na Gomorre oleto tu na bango ke bon Sodome na Gomorre tanga salama Kongo ezalaka nanu te ezalaka nde bino nde mboza ba premier homme to tuna te to sopana na loenge to kwa bandeke o bakangi bango na col bakokanga ma 50 bakokanga ma 10 pona nini moral wana ya monyato siko biso tobikete histoire ya Sodome na Gomorre biso toboye yango bato bako défendre Sodome na Gomorre to ça na bango débat on est prêt parce que toye ko détruire histoire wana ya monyato oyo ko faire reculer peuple noir to ça la sikoyo programme ya sika to changer politique to changer ba loi to changer fonctionnement administratif de l'homme noir poto la siko na otozo benga lokola revenu ya matière na biso mais surtout landaka ba loi o ba saki impérialisme yango wana ka izo bongwana français ka moko wana ba o changer bino ka terme ba o changer bino ka ba luenge po bango ba tia na classe bino botanga ka yango ba bando pesa bino ka ba forme tout ba bimisi boy tout ba changer boy tout ba kena o boy mais bino bozo ko bimisa lingala te bo to sela ngo ba université ça université ki Congo tete la ka po mino ko na biso za développer il faut école nango ezala parce que école nango ezate o tout ando ko salo président Félix OK kuna na poto o joie spécialiste ba ya ko tsa na mboka échec total parce que ba bimisa elo ko la boutique te parce que ba ngo pe ba sabino matière nyo souté bando pe sabino matière na poterie ba ko souk sabino quelque part prévaner le log électricien boza na bango na Congo électricien noir monte na sali biso câble et biso doye na maele to ça ba câble poto longa suko na surcharge ya dépannage to banda suko ko utiliser biloko na biso mo parce que nzamba pesa biso ba matière wana poto transformer en ezate ko zela européenne da ça elo transformation donc tozo zanga transformation parce que tozo boya koyokela ba koko mais soto landi Yezu to kotelenga na pe génération oyo ekolekaka bongo ekotika te lembote mais le quoi qui mbango alobaki ete cette génération ne passera pas avant toutes ces choses arrivent to botami to esiko na accomplissement ya parole prophétique ya vive voix de l'homme noir iloba nzambe bo mo seko ba kona biso etika la seko pona matin na biso lelo concernant vision du monde to loba ete classe yo mundela tangsi biso a précipité parce que ba matière ebela pesi
ezali lokuta mutu mwinda vérifier ki yango te yango siko biso ba savant noir toye ko vérifier ba mate ya nyonso tout ndenge toloba à chaque fois que tokokota ti na Google pour rectifier certaines informations qui ne sont pas vraies. Parce que mundela atangisi makambo ba planète a déterminer ngona ndenge naye. Mais mugo moko te amemi mutu mwindo ke visiter Mars. Mais so tali mutu mwindo kwa lobela Mars a lobela ngo selon matière to contenu au mundela pesi na place à soukisie. So yon biso bike biso toza dépannage te. Biso to vivre vraiment na source à cahier des charges pour to pesa pe précision na détermination ya programme ba ko ba pesi biso comme ça ba oyo ba ko mo sko ke contradiction dans la kati ba yasko to tutana de discuter devant le monde. C'est ça oyo programme obiso to botami na pour to changer mon kilo parce que toye ko promettre bino pe ko pesa bino espoir à solo que mon kilo e ko kufate. Tout ça ce sont des mensonges. Ça nous concerne parce que à cette époque l'homme noir vivait déjà. Tata ba boma Sodome na Gomorrhe biso to yoka masolo ana te même ba ko na so bazaka na Egypte batika la yoka te ko nzamba bomu kila Sodome na Gomorrhe. Batika la yoka te ko nzamba komisaki mutu libanga mungu ado ba information to eyaki o ekomi ngonga ya ko bwakisa buzoba wana pona bongo na biso mafonga masolo. To luka sko to décortiquer ba bien-être nyonso on a biso to sa makamwa kitoko makamwa minene oyo eko lakisa biso to pe eko tomo la bonté ya mboka Congo to pe ya etando ya baindo nyonso o babengi lelo Afrika. En biso to linga to lo bana contenu na biso mokola lelo ya vision du monde to lobi ete vision du monde biso to zolobela ezali ko lakisa biso ete na monde entier ndenge nzamba sa mokili na na grandeur à 510 millions de kilomètres carrés apesi yango capacité ya otozo ko benga lokola ya moi oyo ezoko pesa biso makambo etali sopasium 150 millions en transaction d'énergie ya moi na distance ezo tambo ya mokili ça veut dire 360 millions de kilomètres ya mokili etandu ya mokili bazangi énergie wana to lobango chaque fois comme Belgique bazanga énergie wana te yango bazo tchuba ka biloko batonga po ekolamba mbang. Mais nga non siko mutoza na énergie wana esenge to sa siko ba usine ya ba bio po to te la siko bango ba européen to va charge na bango po nini po to encaisser quelque chose parce que esiko ba peso bonheur yo monde faut ça la siko yo programme ya gérance yo monde faut ça siko programme ya sortie de ya ba produit non yo monde faut ça la conservation chimique na yo ndenge ba koko bazalaka bazanga ke lo monte bazanga na makamnyos ambiso de lintolo bagena mokili mobimba ezali ko lakisa biso ete tozali na 23 planètes oyo esali 23 cachets to 23 sceaux des esprits de l'homme noir oyo utaki depuis forêt équatoriale yango nde etongaki Égypte to pe Égypte pe Kathiopia pe royaume Congo lelo oyo nde esali Congo oyo tozobenga Kinshasa comme dernière force oyo eye kozongisa manso oyo ezali revenu du commencement de ce monde. Ça veut dire biso tolo 23 planètes so ndela tangisa bino la classe 9 planètes ou 12 planètes abombela bino makasus po yeba ke ba continuité bando sa ya démagogie bando lancer bino ke na découvrir planète mo boye a freiner bino ka mémoire. Ok, ndé kuna na tala mabilimo ezala kuna tolobi de yake ba planète ezali siège ya ba esprit. Ce que biso lobi ke na monde entier toza na 23 sièges. C'est que tu as abolir son enseignement au bon batangisa parce que batangisi ba Jupiter, ba Mars, ba Mercure mais ba laxi binote ba pesi aucun pasteur, aucun africain formule ya okende na Mars. Ça veut dire l'injustice, ça continue toujours, mais l'Africain lui-même n'arrive pas à comprendre qu'il y a l'injustice. Alors quand ça comme mindele mona mindele, nzoka ba mindele ba changer leur forme ya colonisation, l'esclavagisme et comme volontairement yo monde ce comme tozo komi pesa. Ambiso ce côté ko boma masola to lobi ke so ba lobe ma Mars, biso be do lobe Mars na ndenge na biso. Ce que lobi a que ça ba secret ba contenir ba secret moko 40 pharaons ba utaka na ngona forêt équatoriale bazalaki ba noir ba descendance topé bana ya bana ya koko ya yambo nzala mpanda na kiteki nabo bango wana bana wana 40 pharaons wana bakende ko tonga Égypte na Kathiopia to lobaka déjà que na premier siècle première année de notre ère bantou 7 coups de tonnerre rebeta ya volcan na Bukavu et
et animaka batu pona basala occupation territoriale ya baitandi ya Afrika. Nde bakoko wana bapanzanaka bamisusu bakiti na balubwaku bamisusu bamati na balikolo bangomba pona kokima balave ya volcan. Nde sika bakendaki ko se retrouver bamisusu na Ethiopia, bamisusu ba se retrouver basali occupation ya ba poto benga lokwa pays de Grand Lac, bo Butembo, Babunya. Mboka na nyonso bozoka lelo ba trouble eza kuna ezali na fondement de base parce que eza na babilembo ya bato ebandeli ya mokili ya notre antiquité. Ce que faut bandoye ba yango faut bandoye ko la yango poto kangola mboka mais soto tika na buzoba to kotelenga na passe na biso ko sila te kasi génération oyo ko écoulé génération simegoya et continuer na buzoba wana to tika na boumbu ya libela na libela. Mais quoi voulu skimbanga mi kabaki mbeka pendant 30 ans alobaki ete ngai na botami ka pona kalebion démagogie et sila bakoko na ngai ba bénéficier bisengo ya babola munyosu onza komba akabela ki bango tala tina oyo tozobetela kimbango wana tolo de tolobe ake ezali kolakisa biso ete na monde entier tozali na 23 planètes topé 23 sièges ya esprit o ezali 23 cachets topé 23 sceaux des esprits bantou. Makambo wana eutaki depuis forêt équatoriale yango nde etongaki Égypte pe Ethiopia et retonga sur royaume Congo na 12e siècle lelo nde esali Congo comme dernière force oyo et kozongisa o nyonso ezali comme revenu du commencement. Tobandi 1 planète lokola Sanza aza planète parce que milimo oyo et lambaka fécondation evandaka kuna nakati Sanza wana milimo tout ya fécondation baza baja rebelle un bon jour tokoye kola uniquement ba esprit oyo bazo bavandi nakati Sanza. Maintenant risque que planète le roi Sanza azali na ba esprit ya fécondation kasi azali na ba force élémentaire na ye nakati mai pamba te Sanza nde abotisaka mai yango wana molimo nyonso ya mai accès ya fonctionnement na bango eutaka na Sanza par rapport ya ba mouvement pe ba forme o Sanza salaka nde epesela biso ebimisela biso production. Donc to bandeli ak planète le quoi Sanza aza planète aza siège ya esprit parce que esprit eza kuna na kati esprit wana eze belé photo ye kola yango ya bato mwindu atolobe ya esprit bato mindele te parce que so ba conseiller bino makamba ba angelu wana ezali démagogie parce que nanu botuni bango te mais jugement est proche ya kosala ba minde par rapport ya crime contre l'humanité ba déformer l'histoire de l'homme noir ba koti biso na penser na bango ya masolo ya fraude ale koti siko lokuta mokili mobimba ba proclamer fête lokuta poisson d'avril biso siko to bika biso to yoko boma fête wana parce que eza na accepté parce que soki bo fête lokuta misu na bino ekokangama ebo mona siko bosolo na nzambe eza te pamba te azaka lokuta te kasi atondisami na bosolo ya libela na libela c'est que biso siko to proclamer fête ya bosolo da fête ya vérité ya monde siko to betela tolo la fête ya lokuta biso to fête yango te poisson de l'avril poisson d'avril donc on va ndika bokosi muninga o mama leki no akufi bon mukoni mpe fête ya vérité kozala ke mukolo wana mutu nyonso tu loba vérité ya makambo bosalaka na kuku nani akondima yango omeke bato bazoyoka soni mpona koloba vérité mais lokuta bato bazoyokela yango soni te yango ezokocréer sikoyo destruction de ce monde ale faut siko tobloke lokuta po tobloke lokuta il faut toboma système oyo baeuropéenne bayo kointroduit pa mutu mwindu to libéraliser mutu mwindu siko atambola na propre système na ye oyo ezalaki ya commencement to pe epesamelaki ye depuis boye na ye na kati ya mokili iloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko etika seko donc tolobi yake planète lokola Sanza azali na ba esprit ya fécondation kasi azali na force élémentaire na ye na kati ya mai pamba te Sanza nde abotisaka mai yango wana tolobaki milimo nyonso ya mai accès ya fonctionnement bango euta na kati ya Sanza par rapport ya ba mouvement pe ba forme o Sanza asalaka na likolo yango nde moto epesaka production ya ba bien-être nyonso. Planète lokola moi
ezali planète oyo ezokobomba ba esprit ya moto mpona kolamba babiloko bango nde bakopesa biso précision chimique ya biso loposo moyindo mpe détermination ya capacité ya moto mpona kosala bafour ya kolambela biloko ya mabanga mpona tobongola yango mabende na mpo tosala bafour ya kolamba bamabanga wana ifo toyeba badegra bachaleur siko badegra bachaleur wana ifo tocontacte baesprit oyo bavandaka na moto siko baesprit ya moto baza mpe na basiège ebele tolobi moi presque aza na chaleur so toke mpe na kati ya moto ya volcan baesprit mpe ya moto baza kuna donc place nyonso chaleur ezali eza siège ya baesprit ya moto siko baesprit ya moto wana tolobi ke bapesaka biso alimentation bango batifaka biso mpo to raisonner au delà mais rôle na bango ezali kopesa biso détermination chimique par rapport ya makambo etali koyeba badegré bachaleur nini oyo tokoki kosala bafour mpe tosali bamoule mpona dessoudrement ya bamatière première ekoma liquide après tokule yango na bamoule wana epesi biso sikoyo naissance ya bameto tande tolobeyaka planète lokwa moi azali siège ya baesprit ya moto mpona kolamba biloko bango nde bakopesa biso précision chimique na biso loposo moyindo mpe détermination ya capacité ya moto mpona kolamba biloko bamabanga mpona tobongola yango ekoma mabende seke baminde ntango bayaka na colonisation bakutaka bakoko na biso deya balamba ya mabende seke bayebaka badétermination ya bacapacité ya bamoto mais biso lelo totangi baklasse ya mindele bafrançais ebele makelele kaka na bayoutube makelele na bafacebook makelele na bareseau sociaux mais rien ne marche na kati ya mboka poubele yango na ezotonda tosengaka André Kimbuta ntango azalaki gouverneur de la ville tolobi tokutana mpo topeso secret ya ndeni kolongola poubele atiaki tembe poubele yango ezobakisama kaka alti bango mo boyo sosola pourquoi makambo bozosala esimba te bokoyeba siko ndoki ya vi na bino eto boyeba ndoki ya vi na bino po rejoindre biso mbangu topesa bino siko bainstruction ya mayela sika oyo toye nango mpona totya bango dehors ndenge bamusicien congo bayemba donc tofute bango dehors planète lokola zamba ezali planète parce que azokoprotege atmosphère mpe bamakambo ndenge na ndenge bazali baesprit ya mopepe mpona kotambwisa makambo ekende mbangu-mbangu mpona kotambwisa makambo esprit nyonso ya mopepe akotaka na circuit ya mabende lokola élément cuivre yabeli mopepe atambolaka na cuivre oyo ya bomoni basali ye bafile conducteur batia yango na bapareil nyonso tozosalela soki aza te boyoka son ya mutu te appareil ekoloba te yeyo tolobi sikoke fo toyeba bacontenu ya matière po tocomprendre sikoke oyo baninga bazosala baleki biso te me batia biso na blokis bayeli biso bakelasi na bango mpona kosurcharge biso mema batia biso na badistraction tozela yezwa koya tokelola bango bakoti na baétude ti lelo bakomi évolution ya balaboratoire mpe makambo ndenge na ndenge bakomi sikoyo komanipule biso parce que na bamatière nzambe asalaki chaque matière aza na réaction wana asalaka sikoyo yo soki oyebi ma réaction wana okosala eloko epumbwe likolo sanki obenga chinois okosala eloko eke likolo evandi mpe kuna quelques jours sanki obenga américain siko bango lokwa bazwaki déjà mayele wana mpa basavant noir bakende yango so badote yango oyo tozobenga lokwa secret ya makambo etali oyo tozobenga chaque matière aza na réaction wana asalaka siko yo soki oyebi ma réaction wana okosala eloko epumbwe likolo sanki obenga chinois okosala eloko eke likolo evandi mpe kuna quelque jours sanki obenga américain siko bango lokwa bazwaki déjà mayele wana mpa basavant noir oyo tozobenga banze munayembi ti na losambo kasika yango moto
Même si déjà un problème pour le français les petits bateaux bakota iba mone wiko kaosa na sambo. Oui. Yango ekati déjà yango oso na kidende. Moto déjà publié yango jana tout. Yango ekati déjà yango oso na dans bloc atelemika sur place mais life ezali ezo continuer. Soko ekataki. Ezo continuer. Soko ekataki. Allô Liloba ezali esengo mingi baninga bolanda biso bomeka baninga bolanda biso bomeka comprendre problème ya technique parce que apa na biso ekati pe na nsima ya koyembela nzala komba oyo etikali tosalaka sorte ke peut-être tobandela mateya na biso. Donc chargé technique asali biso signe que toza toujours na ligne et voilà moi moke oyo biso toza nango na mokolo ya lelo par rapport ya vision du monde. Na kati ya vision du monde tolobi ete planète lokola zamba bazali baesprit ya mopepe mpona kotambwisa makambo ekende mbangba mpona kotambwisa makambo ekende mbangbangu mopepe akotaka na circuit ya mabende lokola élément cuivre.
planète lokola terre azali siège ya esprit oyo ezopesa biso réalisation ya misala na bamakoki manso ya bomoto na biso emonana na physique to mpe emonana na poisa. Ezali planète moko tobengi yango lokola résolution ya nyonso mpe évolution ya mokili na nzambe mpona mobimba na nzambe emonana na kati na biso. Planète lokola mai azali circuit parallèle ya monde, combinaison force pesanteur ya mabele, équilibre normal par rapport ya protection nécessaire ya 5 structures de la terre. Les 5 structures de la terre tobengaki manteau, noyau ekabwami na 2 parties, interne na externe, oxygène oyo tobengi mopepe, croûte superficielle oyo elakisa bagrandeur ya bamai mpe troposphère, couche ya mabele oyo ezokobomba esika baminere ezali oyo tolobaka eza plus ou moins na 12 km ya épaisseur mpona todécouvrir esika mabanga ya talo ebandaka to mpe bamabanga oyo ebongwanaka bamabende evandaka. Planète lokola minzoto ezali na minzoto ebele oyo ezali baplanète lokola planète lokola mai